coalition, c'est que Félix a constaté le côté. Donc, il faut que Katana, Moyibi, Malongwa, pour nous, il est grand temps que cette histoire termine et c'est là qu'on appartenir à passé. Trois personnes, comme la Lyon, Congo tambola na constitution. Ce qui va signer accord, on va peut-être on a kinga katia na batu ko na baza peuple, azana logo belgo le reste est allé bisoter. Ezala ozanani, il faut les kana consultation pour mon konziamboka à se sentir que rien ne va na pays oyo. Mais bazo que ne kokutana na monsieur Kabila pour quelle raison? Victoire. Victoire. Alors, victoire. Soutenir consultation oyo mokonzi ya mboka a initié na couche nyonso ya population, ezala oza comédien, ezala oza politique, ezala oza gouverneur, ezala oza nani, il faut les na consultation pour mokonzi ya mboka à se sentir que rien ne va na pays oyo. Congo ezali riche, mais ba Congolais bazali plus pauvres. C'est la cause pour laquelle nous de l'AFDC, notre autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, qui est incontournable, qui est le visionnaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, nous a donné l'instruction de se mettre debout pour aider, pour soutenir Mokolo Lelo, pour sa population congolaise, était les mains et que les liboso, la consultation, tous la mokonzi mboka, après sa biso l'iniemia, il y a consultation, oya zali kosala. Consultation, ezali mokonzi mboka, Antoine Félix Tshisekedi. Mais bazo que ne rekutana na monsieur Kabila pour quelle raison? Bazo kutana na monsieur Fayulu Madjidji. Pourquoi? Donc nous voudrions que eloko wana basango basali ba retirer ba leka basala ba déclaration ba meka lisusu kosala biloko wana te. Fayulu azo pesé te, Fayulu azana député te, moto abane ko soutenir Fayulu na mbongo na eloko nyonso ezali Katumbi oyo aza intelligent akutana mokonzi ya mboka. Mbemba azali intelligent akutani na mokonzi ya mboka. Mais ye Fayulu azana azana poité, selon les rumeurs, Basango Bakutana na ancien chef de l'État, Atindi Basango que Félix en tant que président de la République a revoir accord na bango basinyaki, pena bakene kuta na place basinyaki accord. Lilobeko zalani par rapport à rumeur wana déjà izotambola. En tout cas, tout ça c'est FCC qui est moto azo organisé lukuta nyonso wana. Bisibino boza ba congolais ba intellectuel boza ebele accord nini oyo Tshisekedi Félix le président de la République a signé na FCC accord ya nini, même pas cela
accord moko te ekoki kozala likolo ya constitution ya mboka. Constitution ba peuple ekoki kokontinue kosouffrir entre-temps bozoyebisa biso makambo ya accord ezali te. Soki accord ezalaka eza ya bango na ndenge na bango. Un homme intelligent ntango akuti ke bamemaki ye na distraction, il fallait directement à se réveiller. Félix Antoine Tshisekedi a se réveillé à l'obino na distraction wana accord ezali te. Soki ezala na se ya mabele tokundi yango bato ya FCC bayeba te ke accord ezali lisusu te. Dans un temps, il y a pas revoir vie sociale à Congolais. Voilà, état de droit. Dans un matamboli soucia, à démarche à Bassango, ezali une démarche vaine. Il ne faut pas passer la Ancien chef de l'État, lobby, président de la République, a pas de nouveau accord à Bango.
Ça la marche pour soutenir les consultations à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La mibale pour retirer le Kabila en exil. Dans mboka moko bakonzi bazalaka mibale te. Mokonzi azakode moko mpo na zamba tozalaka na chef de la forêt. Nde tomonaka leopard nde mokonzi. Kozala baleopard mibale na kati ya zamba te. Yango wana mokolo lelo mpona kotalisa bango ete article 64 pouvoir eza ya biso. Epuis majorité oyo bato bakoluka. Majorité eza nde biso peuple congolais. Majorité eza biso peuple congolais. Na Félix Tshisekedi président ya Muyambo. Oyo aza na signature ya bacongolais. Oyo bakobengela biso na parlement na baza minimu. Baza majorité te yango mokolo lelo totalisa bango ete oyo eza nanu entraînement tokosala. Eza entraînement mpona kotalisa bango ke exil ya Kabila esi emonani. Donc ye azalaki leta ya moideo ya kala. Okola aza sénateur en vie akende ovanda aluka mboka oyo ye amoni akokende tokofungole nzela mpo ye dictateur soki azobima mpona exil bafungolaki nzela akende mais soki alobi mpona rébellion akokutana na biso bakongole bakolo mboka biso bamakila na biso mpe motolo na biso ekatama awa na mama ye ya yebi ata histoire ya bamangbele oyo babeta biso te ozokomona biloko nde bamangbele oyo biso nde bakinwa toza nango Kabila yebi eloko te ozokomprendre donc oyo eza nde kotalisa mokolo ya lelo aprépare exil na ye akende soki na Chine soki na Singapour soki na Thaïlande soki mpe na Vietnam. Internaute ya Congo Lisanga tozali en direct ya marche ya soutien ya consultation au chef de l'État ainisiaki tokotambola elongo na parti cher ya mwana mboka Franck Diongo MLP tozalaki kuna na limete tobandaki échanger toyeli échanger tozwi mototi triomphal epuis toyebi soa mpona totala ndenge nini parti MLP ya mwana mboka Franck bakomarche omoni peuple azali mobilize totikile mpona ndenge des interview ndenge marche se déroule pour tozoki mpona Mbote papa tomoni awa en mouvement eza nini yango lelo toza na marche ya soutien ya mokonzi ya mboka ndenge azwaki likanisi ya kobenga bayi congolais na consultation nationale biso tondimi yango tozosunga ye mpo na union sacrée ya Congo ekende liboso bana Congo nyonso batala intérêt ya peuple. Ancien chef de l'État azosenga nouveau chef de l'État bazongela accord oyo bango basinyaki liloba eza nini liloba ezaki wana masolo wana eza ya kala prince elongwaki na gare mokolo président alobaki asalaki discours na ya 6 minutes alobi tokanisaki tokotambola elongo na esimbi te donc loko esimbi te tokokanisa makambo mosusu na union sacrée bolinga bozwa baposte ya sika eza likambo tozwa baposte ya sika te tolingi tosalela Congo il faut identifier majorité parlementaire ou l'Assemblée nationale ya sika au gouvernement ya sika ebima bao baza na bolingo ya Congo Congo etambola liboso pe parlement etambola liboso mwa lelo basuka nasengi bakongolais nyonso surtout mingi badepute na basénateur po bazali kosalela moto moko baya kosalela lelo Congo nsima ya fashe tondi botoni kombo Antoinette Samba epa na biso kuna na base na biso kuna na base na Céline Antoinette Samba 618 ah oui avec un numéro
triomphale, maman. Nous sommes en direct, comme déjà on a triomphal. Nous sommes parler du peuple pénal Bazali mobilisé pour soutenir la consultation initiée par les chefs de l'État, moi les enfants, Moni Kabouya, dans le peuple pénal mobilisé. Parce que nous avons l'envie, il y a une majorité, il y a une nouvelle majorité s'est dégagée. Continuer la coalition, c'est que Félix a constaté le côté. Donc, il faut éloigner Katana, Moyibi, pour nous, il est grand temps que cette histoire termine et c'est là qu'on va appartenir à passer. Mais maintenant, il y a une démarche à Senko, 10 catholiques, qui après consultation, il y a Kabila, il y a Monifaï, cette démarche, on les a fait mal. Bon, parti Nabiso, Congo, on a partagé des marches, on a des d'abord, Namboka, l'initiative Mibalete, président Kotoyo, Koto, Senko, Kotambolate, Batika d'abord que le président se prononce, Ndé Simato, le Somakambo Mouton, Bacholene, Bamoussouba Pemanan, Batika d'abord, que suite il y a conclusion d'abord, parce que le président, le Baki, il reviendra dans la nation, à Koloba après. Peut-être, mais pour nous, tous nous partons pour nous faire le consort. L'opposition est donc, il y a de l'opposition qui fait marcher les choses. Mais d'accord, ancien chef de l'État, selon Rimer, la visite à Senko, na Kingakati, à Rosenga, président actuel, à Kenya, à Zonga Kingati, va revoir à Kaonabango. Est-ce que ça peut être possible pour venir à Congo? Bon, de toutes les façons, Congo a un accord, Congo a une constitution. Ce qui va signer un accord, on va peut-être qu'on a Kingakati, on a un peuple, on a le reste est allé sauter. Donc, accord, on a un bon bango, on a Kingakati. L'église du village, on a
kopesa moto mpona ke bato bakufa bazobundisa Tshisekedi na gratuité ya bana basango wana twanda babénéficie na mboka oyo tozopesa bango 48 heures bachange maloba na bango po biso tokose charge bachange te bakosantika kanda ya peuple towana bakanda ya basango makasi bachange batika bayesaka bato bangomonyo bayesa bango batika makambo politique Comme d'abord, si Bayambaki me conseille pour un chef de l'État bollandais qui est la consultation, l'AFDC est partant pour les consultations, mais aussi pour la mise en place d'une sacrée pour la nation. Voilà pourquoi la marche étant convoquée pour soutenir les consultations, ancien chef de l'État Alingi na président actuel va revoir accord na bango ba signaki na Kingakati. Est-ce que les causes en faveur du peuple congolais accord na bango? Ce que les journalistes ont toutes nos questions voyez-ba, ce qui a encore relégué constitution. Dans la constitution, mon accord est déjà privé. Ça n'a rien à voir avec ce peuple. Moi le basuka. Moi le basuka c'est que binomo bozomona, dans la pour ça changement. L'alternance sans changement n'est pas une alternance. Les années de Tekitaba, Mokangi Singa, c'est côté qui a monté. Le temps où il faut qu'il y ait un Mobimba, au Tiki Mouninga Sala, 2023, Sali Bilan. Et nous avons un Kato Tchakal, je dois faire changement, on va bien, on va bien, nous avons fait Bakal ou accord. On a appelé le Bako Wana, aligné en rôle. On a eu peuple aligné en rôle. Mais il y a une dissolution Assemblée nationale pour la consultation, c'est le peuple. Les députés, bayebi esika changement ezali bayebi question bakangami esika bazali wana bamasula 2023 olingo ozala na 2023 azala kota peuple so kota peuple te mandalo ya suka yango oyo babomango te biso toyebi yango te assemblée wana eza assemblée bato bayiba biso bafoi esi bamérite yango baminoma bango te badepute bango batambola nzela merci Après il dépêche c'est AFDCA, il y a Modeste Lukwebo, après Fachi Béton, la minito, la popularité, la légalité, la légitimité, c'est le professeur, sénateur Modeste Bati Lukwebo. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le Penza Bobimi mobilisé pour marcher, la marche pour soutenir la consultation au chef de l'État initiaki. Pour le peuple congolais. Tout à fait, le peuple Mobimba. Kinshasa, la province Nyonso Mobimba. Derrière Fachi Béton. Bonanine. Parce que Fachi Béton, il est en train de prôner le peuple d'abord. Avec le peuple d'abord, il y a simple slogan. Nous nous retrouvons dedans. Fachi Béton a prôné la légitimité, la justice, alors dans ce sens-là, nous sommes aussi conscients que les droits, il y a AFDC alliés, il y a Bissot et Kuzonga. Nous savons que usurpateur, dissident, il y a AFDCA. Non, le vrai AFDCA, il y a Modeste Bati, il y a soutenir Fachi. Chiquita, 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 démarche à Senko. Démarche à Senko au Bakosala après consulter mon chef de l'État qui est pas sénateur à vie, Kabila Kabang et Basile pas fallu. Est-ce que AFDCA vous a pour ou contre des démarches? Il y a majorité parlementaire. Nous soutenons le chef de l'État et le chef de l'État Fachi Béton. Donc la vraie majorité au Moni National, Moni IDPS, AFDCA, MLP, Afrinton, et c'est ça la vraie majorité. Ce qui est la majorité populaire, et soutenir Mokonzi Mboka. Du reste, en tout cas, on ne peut pas entrer dedans, ils sont libres, ils sont Fachi droit, ils sont libres, mais pour nous, en tout cas, la vraie majorité au Moni. Comment? Le notable Baleke Kiza, bien fait, cadre de l'AFDCA, dirigé par les camarades sénateurs, professeur Modeste Bati et la base notable Baleke derrière. Chiquita, chiquita. Ciao, ciao. Salut
marche oyo babengi pacifique totamboli ndenge esengeli totouche eloko moki te. En fait, qu'est-ce que le peuple congolais attend? Le peuple congolais, c'est la mokolo ya le 20 au Fachako se prononcer bayoka kenan makambo so kesili parce que na moment na sabino pièce contre pièce Benjamin mona suga tobuka mingi le côté te bako le côté ça va bien te ana so Kabila tout la musi ya sasa mokola lobi ba bendi zo na matoi ayaka tali bigoya poto la sabino kenan bako c'est la mokoli kamuté to bana ko ba chaque jour que souci à Faché c'est que non un ancien président à vivre en paix maintenant tout le monde que non Kabila comme dans système il y a ko chaba ko ka jambe ya ko luka ko boma to pesi e mokomo ndeto lo baraki no ba ba kamula ya mutu na photo passeport et ba bula ko ndenge no Faché ça ko kanzo gande et ngame mo bali quoi ça majesté on a des et là pour ça on les dit ça battre démarche à 5 ans tu vas en ennemi démarche à 5 ans na solo ba o qui nous quitter basango baza ba égoïste même l'église catholique romona bazo laisse biso communion mukie sango kolie bakata communion amelina pino pango siboye biso to melaka ngote ba kanda ya basango esake Fachi amema to bengi gratuité yango passe nyo sotwana fridola mbongo bobota raté bobala raté mbongo boso lukela moyeni vraiment démarche à basango pape yako sa miyibi na yo na Congo bon sinon te l'église reçoit problème toboyi l'église reçoit problème yango tolobi boy il n'y aura pas de dialogue dans ce pays. Le chef de l'État était bien et bien clair le discours à 6 minutes aucun engagement aucun accord peut être au-dessus de ce prérogative constitutionnel. Les prérogatives constitutionnelles ne salé là yango tolobake to sali obiso to ko sala peuple congolais Fachi na ebisio ke no boma ekak abalingi ba boma Kabila na c'est quoi so ya hote Fachi tika yena te ama mbotika yena no sate et to se sabino ke mbongo bolia ki $250,000 o itake pa ma olive bolia yango mais oya ko ene idée dialogue yango to so leka parti à Martin Fayou attends 3 personnes basate so mutabongo lo ba ke ba fanda dialogue yango ya dit et puis nous allons dialoguer avec qui le chef congolais a consulté batu nyonso na ba chega lobi Fachi pesara machette na silara na china ram ba maman ba tekaka ba onguba onini pour la toute première fois ba mère o balona randunda matemele ba yami bango pas président baleli Fachi to lembula ta makolo to palola ta libandi c'est du jamais vu pour le relaxer que non le peuple congolais tous nous sommes ensemble derrière le chef de l'État son mobilisation c'est plus de 40 millions de Congolais les là ba salité ba bimite ba bigeno to kendera marche pour te soutenir consultation chef de l'État Fachi beton na bigeno o bonga madia pour na 15 euros na stade de match on la match c'est pas dans la 4 wana hein to match banini pour faire consulter ba kebano babakambu hein faut consulter ba test vraiment merci beaucoup Bosso, l'ensemble d'abord ma peuple congolais. Tondimaki, alternance et salemaki. La cadre et alternance, Tondimaki, c'est la bande de la FCC. Naïlika que, oh non, c'est se mettre en haut d'accord, on va salema. Mais tout le monde dit que plus le bandage doit avancer, plus le blocage et se multiplier. Et espoir ou alternance, c'est ça qui peuple et comme même aussi là. Comme chef de l'État et moi le dis, la loi suprême pour la ESA intérêt à peuple. Parce que Bissau Budapest va toujours le peuple d'abord. Comme Bango Bakomi, Kocha, Kosala va blocage parce que Misuna Bango est sur 2023, chef de l'État habité. Il faut qu'il aura un peuple à consulter Bango et puis avoir annoncé nos décisions. Entre temps, le peuple.
à continuer la consultation na ba représentant na o baza ba député on le tolobi que bateau bazo ba député à peuple va se tenir prêt pour accompagner chef de l'État na objectif na il y a pour réaliser intérêt à peuple. Comment la ndenge FCC est sur la côté de chef de l'État est-ce que dit le gros dit qu'il y a une consultation chef de l'État il y a un lobby tendance à consultation ça que bah ABC chef a travaillé pour là abenda bande pour la biso FCC on peut passer la même vision que chef de l'État mais baza bloqué par Kingakati abenda bango to sala liboke total nzela mo parce que difficulté ça que bango bazo servir la boka Kingakati batu na bango nyonso bana ba institution bana bango ba pontin bazo décision moroté ata so basangana chef de l'État bo akokalo za décision té donc et créer donc autant mieux même kaka batongo nyonso baza na ndenge FCC on a bango ba ko réfléchir ba kende dos na bato ba ko réfléchir comme homme d'état to avancer même telle dissolution eza option à option extrême biso auto ligne ça que tout ça la union sacrée pour la nation c'est-à-dire mutu non samoni que alingi moko aya na union sacrée pour la nation totonga moko na fachi démarche à Senko au moni en ndenge nini démarche à Senko biso to bien monter biso démarche so compter ça la consultation oh ba ça là et oh ba ça là na ils ont engagé ka bango le ba moupe ils ont engagé même l'église catholique ils ont engagé bango le ba moupe wa congolais on va faire la démarche oh ils ont compté pour la citoyen dans la consultation. L'ancien chef de l'État dit que le chef de l'État actuel a zonga en place basina qui accord si quoi question accord ils a plus que constitution pour la bino peuple congolais avantage yangwana et tcha en difficulté à continuer à pour servir ba intérêt là bon voilà que yé pour la danger ça accord danger ça il voit même pas la souffrance à population yé pour la ça accord au EPC ba intérêt 680 000 $ par mois au EPC plus de 10 fermes ils ont la bataille à pays mais yé pour la accord finalement quand est-ce qu'on a l'intérêt à peuple retourner la question quand est-ce qu'on a l'intérêt à peuple. Merci. Okay, merci. politique naïe pendant les étudiants du Congo
Ouais, mais cherche Yannick. Ici, les gars, il est là. Kata Senti